Mama moseka ya ba mama moseka mwasi nzambe mama na biso oyo asepelisaka biso mama na biso moko ya ba incompréhension soki na ba cadre ya ba théâtre surtout sur scène soki tozalaka na batu oyo surtout ba mama oyo bazalaka na ba incompréhension moko pas possible mutu liboso ezalaka mama moseka mutu mibale ezalaka mama Marie Jeanne mutu misatu ezalaka mama ebakata ba couleur batu o misatu bandeko nanga bazalaka somo mais soki oza pe na mutu mosusu kolinga kobakisa yo moko kaka na ba commentaire bandeko nanga et surtout ngana lelaka mingi dio ya mama Marie Jeanne na mama moseka soki bango mibale baza yaya na leki ezalaka somo bango nyonso balobaka yo yebi koloba te oyo pe alobi yo yebi koloba te donc ekenda nango kamabe. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na yeli susu na mama moseka bandeko nanga. Comme d'habitude, ebele abatu bayebi soki vidéo ya sike koti sekepe makambo ya sike salinini ekoti. Donc ezalaka bongo bandeko nangai. Mais avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo en ce qui concerne mama moseka. Makambo o penza etali mama moseka na kolingana nuna ya ko encourager to ko sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga, grand merci surtout na balandi nyonso ya Étoile Inès TV ba o nyonso balela Étoile Inès TV. Grand merci na bino, grand merci na yemoko Linda Bukulu, grand merci na yemoko tonton héritier Yola depuis quelque part Madame Sidonia Siala wana na pesi yo bambote tala ka yo mwasi nzambe na pesi yo bambote na système moko ya Tokose. Grand merci na yemoko Madame Judith Diampovisa. Ba grand merci na Mama Vicky Mbozo depuis Sénégal. Grand merci na ba onyon sotu. Bazwaka penza ta na bango pona kolandaka biso. Bazwaka penza ta na bango pona kosalaka ba partage ya ba émission na biso. Grand merci na ndoi ya motema o na bengaka chaque jour Inès J'aime Antonia. Pourquoi pas Inès Simba depuis quelque part Julia Mananga depuis Angola. Un grand merci na yo talakaka mwasi nzambe. Merci beaucoup pour na musala kitoko bosalaka ya osalaka ba partage ya ko encourageaka pe baninga ba s'abonnaka sur notre chaîne. En tout cas que Dieu vous bénisse surtout abondamment na système moko ya Tokos makasi. Bande konanga lelonde lelonde likambo mama moseka maya miso cœur brisé. Qu'est-ce qui se passe avec mama moseka? Ebele ya batu, il y a de ces personnes au bakota kana chaîne au mona et la plupart de tes émissions ezalaka maya miso. Bande konanga musala nyonso mutu nyonso tu alandaka ndenge musala ezokende. Soki audience nanga epesinga maya miso donc ba message nanga to ba émission nanga mingi kozala kaka maya miso donc ezalaka bongo. Alors pona ba o déjà ba yebi ba se plaindra kate pona ba o bazana nusika mosusu boti koloba chaîne na yo ezaka maya miso bande konanga eza ndenge YouTube azopeselanga audience donc ngapi nazokindi nango kaka bongo na système moko ya Tokos mingi makasi. La famille avant tokota na makambo mama moseka zolela bande konanga Bible zoloba mon peuple périt par manque de connaissances. Lobby tokozala na ba élection
bande konanga tolongola distraction tolongola surtout distraction baponaka mutu te que non parce que aza camarade nanga totangaki na ye baponaka mutu te que non parce que tovandaka quartier moko baponaka mutu te que non parce que façon azoseka asekaka kitoko napesa ye chance te pona mutu oyo yebi ke ntango na kopona ye kongo na biso eokende liboso toza na posa prière na biso eza nango ke non kongo na biso ekende liboso wana prière ya biso nyonso alors to prier to intercéder na pokwa lelo tango to kota na basale pona ba vote bandeko nanga to voter mutu oyo yebi ke mboka na biso eokende liboso na système moko ya kitoko kaka na ba information en vrac la famille kandenge tokendaka nango déjà ba message ezo circuler sur les réseaux sociaux concernant kaka ba vote ya lobby bandeko nanga connexion ekozala te yango toye ko sensibiliser bino soki oza na ba kandenge toyebi bato ya poto yo oza mutu ya poto olingi osalela famille na yo mwa quelque chose c'est le moment donc journée ya lelo sala yango mbangu pourvu que tango ba okata connexion oyebi déjà ke osili na yo makambo na yo parce que selon ba duro bazoloba connexion ekozonga dans 2 semaines bien que mosusu tomonaka après 2-3 jours ezongaka nango mais turo balobi 2 semaines on ne sait pas soki ekozalaka 2 semaines to ekozala 2 semaines te alors yango toye kaka ko interpeller bino to ko rappeler bino que non connexion bazokata yango pour 2 semaines donc tozala et encore surtout éveillé na côté wana kandenge ezalaka numéro na biso yango wana affiché soki okozala na posa kandenge ezalaka ya kosala basoué na famille na yo na bacamarade na yo na batu moko spécial au préféra kosala basoué en tout cas soyez libre de nous contacter to lekisela bino basoué na bino ya ba Noël kandenge kindaka jour na biso oyo émission basoué koleka ça sera le 31 na journée comme vous le savez donc na ba pokwa mutu nyon surtout akendaka église contactez biso okoti kotindela biso ba liste ya batu oyo oza na posa osalela bango ba vœu bakombo na bango place bavandaka soki omoni ke kokoma na yo ekozala mwa ebele ata mwa audio yo moko nano se présenter oloba pe place oza ekosala biso kitoko mingi makasi bandeko nanga tokota sikoyo na makambo ya mama Moseka Maya miso cœur brisé, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les problèmes? C'est quoi les problèmes? Bandeko nanga, quand ndenge na lobaka, na ba émission nanga ebele parce que la plupart de mes émissions ezala kaka ba critique, ba biloko o batu ba lobelaka pona baninga mosusu yango mingi na yaka kosalela ba émission. La famille ezosala pasi na communauté na biso parce que mosusu to lobaka Congo démocratique du Congo, baloba bongo RDC, République démocratique du Congo plutôt, démocratique wana bandeko nanga et yaka pona kopesa mutu liberté, démocratique wana donc mutu aza libre, yako pona, yako sala, ezalaka bongo yango babengaka yango ata na anglais freedom. Sikoyo démocratie wana c'est comme si na Congo na biso to considéra kango te. Donc to landelaka surtout pour na ba personnage public batu o ba yebani ba star soki asali mwa likambo to alobi kenga na ko voter mutu tel et koma aka problème to utaki kolanda video moko ya mama Moseka comédienne na biso ya tongo mingi to mona ka epe pa ya ye moko poutine de l'écriture donc na minute ya na États-Unis Ajeko pemisa nzoto mingi to mona ka epe kuna ajwaka bayoka na kapenza bien na Belgique kandi bandeko nanga eko sala ke mama Moseka asala ki video na e moko na video wana azokumisa Moïse Katumbi aza parmi batu oyo bango pe ba postila na ki présidence donc yepe alingi azala président sikoyo ye mama Moseka abandaki ko tombola kokumisa Moïse alobi ke non ye emata ekita akovote nde Moïse Katumbi bolinga te ye akovote na ye kaka nani Moïse Katumbi bandeko nanga video wana ka ndenge bando kumisa Moïse Katumbi
il faut komona ba insulte oyo basaleli mama Moseka. Bafingi mama Moseka bandeko na nga na niveau moko vous ne pouvez pas vous imaginer. Bafingi mama Moseka na niveau moko pas possible. Esalaki nga pasi. Yango na lobaki ta, babiloko ya bongo na ovanda nango kimia te. Babiloko ya bongo ekozala bien kandenge kendaka bandeko na nga na ya nanu tosala analyse. Est-ce que kotombola mutu oyo yo moko motema na yo e convaincre ke o voter eza mabeto eza mabete ndenge toyebi ba comédien na biso est-ce que baza kaka obligé ya ko voter mutu oyo ba comédien nyonso to ba comédien mosusu bazo voter est-ce que ezalaka bongo bandeko nanga eza mutuna. Est-ce que mama Moseka aza libre te ya ko voter mutu oyo alingi te? Eza motuna nanga la famille. Yango na sengi ka na bino na ba commentaire na bino. Na yebi ke la plupart surtout de mes abonnés bazalaka batu moko bazalaka na sagesse ya makasi. Baza batu moko bazalaka surtout na intelligence pas possible. Et pourquoi pas sagesse à un niveau moko exceptionnel. Alors, tu as besoin surtout na ba commentaire na bino bosale la biso ba commentaire bandeko nanga na ndenge moko ya bien. Kotombola o mama Moseka tombola ki Moïse Katumbi. Asala ki bientôt asala ki mabe. Comme d'habitude, Étoiline Ines TV, yepe ya kosala commentaire na ye. Na osala pe yangai analyse kandenge tokendaka. Na lobaka nanga chaque jour analyse nanga ekozala nango netre. Mais na yaka mosusu na ba analyse soki na moni likambo eza mabe na yaka ko telemilango soki pe na moni ke makambo eza nango mabe te na telemilaka ngo te. Donc na kindaka bongo na système moko ya kitoko. Bandeko nanga avant na kota na analyse nangai kandenge ezalaka na ye nanu ko sensibiliser batu o nyonso tu soki nanu sabona na chaîne na biso te en tout cas na osenga na yo kota o s'abonner. Soki nano sala partage ya ba video na biso te na osenga na yo penza kota osala ba partage. Soki nanu oema video na biso te en tout cas kota oeme video na biso ekosunga Étoiline Ines TV akendaka surtout et encore liboso. Meilleur vœu na balandi nanga nyonso. Ba meilleur vœu na bino. En tout cas ma prière que Dieu soit toujours votre Père. Qu'il soit toujours votre pourvoyeur bandeko nanga wana eza penza prière nanga. Prière nanga ya mosusu eza que batu o nyonso to balandaka Étoiline Ines TV na année ya 2023 soki bozaki na misala te année ya 2024 to kota Nzambe afongola ba porte ya misala. Soki bozaki na problème ya mabala peut-être au mataka bangoma na bangoma pona kobala na année ya 2024 oyo ozwa libala na yo. Soki ozalaka na problème ya mabota na 2024 oyo osimba bana na yo bapasa na maboko wana penza eza prière nanga. Soki ozana ba problème to santé na yo e dérangeaka yo mingi ba docteur basi balobi ma prière que année ya 2024 kandenge zo banda solution emonana na santé na yo ozala na yo guéri dans les noms puissants de Jésus kandenge kendaka na système moko ya tokos mingi makasi. Bandeko nanga sikona kota na analyse nanga na makambo yo toloba balobi mama Étoiline aloba c'est le moment. La famille mokili mawate mokili mawate je ne sais pas congolais ezalaka nini pourquoi tozalaka na ba comportement ya bongo. Chers compatriotes ya biso ezalaka nini. Moi je condamne batu oyo mingi bazalaka na ba comportement wana surtout soki tokomi na biloko neti ya ba élection. Bandeko nanga adage moko déjà ebisaka biso les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mutu na mutu azalaka na ba préférence na ye. Il y a de ces personnes peut-être en ba couleur à olobakeno ngana lingana ngana ndaku nanga rouge ezala. Il y a aussi d'autres personnes alobi ngana lingana nga rouge te na préféraka jaune ezala. Donc et dépendra ka na mutu.
et dépendraka na ndenge mutu akanisaka. Donc vie ekendaka bongo. Na cadre lelo ya ba vote, moi je ne vois pas le pourquoi batu mosusu bakozwa kilo wana pour venir insulter Maman Nabiso qui est Maman Moseka. Maman Moseka est libre. Yako yembela mutu oyo alingi. Maman Moseka est libre. Yako voter mutu oyo alingi. C'est de la même chose avec nous autres. Nous sommes libres. Yako votaka mutu oyo tolingi. Soki omonike nga na sepela kananga, soki na président Tshisekedi, tu es libre de voter numéro 20. Soki omonike non nga na sepela kananga na Moïse Katumbi, tu es libre de voter le numéro 3. Soki omonike nga na sepela kananga na Martin Fayulu, tu es libre de voter le numéro 1. Donc, ozana yo libre. Mutu aya ko manipuler yo te, to mutu aya ko lobela na yo te que non, il faut pas ko voter oyo te. Yo moko kaka na conscience na yo, yo moko kaka kandenge motema na yo ezo tambola. Eza na batu mosusu balandaka motema na bango oyo yebisi bango, landaka o motema na yo ezo yebisa yo. Je ne vois pas le pourquoi les lok batu mosusu bakoti koya pona robando finga Maman Moseka ba finga ye pourquoi. Asali bino nini. Elle est libre. Soki a monique non c'est le moment na salela soki Moïse Katumbi publicité etali moko kaka. Soki a monique non c'est le moment na salela président Tshisekedi publicité etali moko kaka. Ce qui est monana qui non, a moni yemo koka que non, na sale la président Fayulu publicité, yemo kokaka, c'est comme ça. Tokoya ko finga et pourquoi? Chère communauté, chers compatriotes, communauté na biso ya ba Congolais, communauté na biso, na bengi bino, bande konanga totika bizaleli ya bongo, totika ba critique moko ezangi tina na makolote, bandeko. Tozala batu. Ngana lobaka nanga chaque jour. Lelo to mona ya de ces personnes o ba lobaka. Ngana tanga licencié mobimba. Mais ce que moni façon azo agiraka. Encore des problèmes. Mosusu na mitunaka. Est-ce que c'est vrai? Mutu oyo penza atanga. Mais au mona batu mosusu. Peut-être atanga na ima lobaka te. Mais jamais au mona na babilo kwa bongo ya kufinga baninga. Bande konanga totika biloko kwa bongo. Totika biloko kwa bongo na lobakango chaque jour. Denge to sala boto zo ya kufingaka. Mosusu monaka ke non, c'est tout à fait normal na ofinga nanga batu. Mais rappelle-toi que un jour soki nanu obalite, nanu zana banate, rappelle-toi que un jour tu seras parent. Et surtout, l'avenir est sombre, toye bakalobite. Lelo oyo ba Moïse Katumbi, ba président Félix Tshisekedi, ba papa Martin Fayulu, to tango ba botamaki, est-ce que ba yebaki que un jour bango pe ba okota na makambo kolinga ko ba postuler ki présidence, ba yebaki te. Ba yebaki te bandeko nanga ba banda okola na bango sanko yebaka. Tango kaka makambo ndenge ezalaka ba plan ya Nzambe yango esiyaki kosala ke lelo oyo tokomi ba président Fachi, tokomi ba nani ezalaka bongo. Peut-être yo pe ozo finga kabatu. Lelo to après lobby, Nzambe akoya kosala yo ngolu, Nzambe akoya kosala yo grâce wana. Grâce penza koloba keno, lelo pe lobby okomi pe président, okomi pe ko postuler. Soki batu bakomi ko finga yo pamba. Est-ce que okosepela? Osepela te. Alors, babilo mosusu bandeko nanga totika ka toko la chers compatriotes. Toko la génération à lobby tokote ya bango nini. Soki biso moko génération ya lelo ezaka mafinga. Soki biso génération ya lelo ezaka makaka tomesani na biso na mafinga moko ezangi mutu na makolote. Ezana batu na ebite. Donc, au mona, mosusu na kamwa kabandeko nangai. Que je vous dise la vérité. Bon, moni na ba émission to salaka. Il y a de ce jour, au mona ka mutu moko ko finga yo otali photo na ya profil. Mais tu te dis, mutu yo za mukolo penza. Akoki kozala ta papa na ngai, mais façon zo bimisa mafinga. Siko na mituna ka ba papa ya bongo. Quel genre d'éducation ba pesa kabana na bango? Un papa qui est là en train d'insulter en public. Éducation ni na repesa bana na ye.
ezalaka pasi eza pasi osala pasi makasi er mosusu ole osilika mais oseki pourquoi parce que mutu oyo azofinga yo azoyoka te ozoloba nini ayebi te le pourquoi ozoloba boyi ayebi na ye te mais parce que amesani na ye na kofinga akoya na ye kaka akomi kofinga bandeko na nga totika biloko ya bongo eza bien te mafinga nalobaka na nga chaque jour eresoudra ba problème te mafinga ebebisaka kaka ba réputation yo koya kaka ozofinga me réputation ya yo moko nde ezokendaka na kosambwa ya baninga ekosambwa nango te mais réputation na yo moko kaka nde ekosambwa ezalaka bongo yo okanisaka keno bato bayebi nga te oyeka kofingaka bato nzoka ya de ces personnes o bayebi yo alors esalaka mabe ebebisaka nango ka réputation. Alors botika mama moseka kimia elle est libre de voter qui elle veut. Donc ça yalobi keno on a changé comme na bando tombola Moïse natika Moïse na kendo voter Tshisekedi etali kaka. So yalobi keno na continuer kana Moïse etali kaka. Donc c'est comme ça. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Alors tozala wana te keno pona koya ko bando finga kaye ko chola kaye ko lobela kaye mabe. Ezanango bien te. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na suka penza ya partage na biso ya lilo kanenge telobaka. Donc permettez-moi surtout de vous dire bye bye et encore bye bye et à la prochaine.